qui travaille donc maintenant, non seulement une vision, un projet, nous avons un financement, donc il m'a l'air, donc les gars, il faut soutenir, tout en espérance, tu vois les pouvoirs. Mais, tout le monde est sur les lots, et face à la responsabilité à Congo, tout le monde est qui, on l'a dit, on a trop laissé le temps, on n'est pas que la maison, personne âgée, là, ma colonisation, il m'a dit, maman m'a dit quoi dans la liste? Oui, maman, pourquoi parce que même il y a Roseline tout à camarade à Facebook dans la thème à Gamali c'est petit pas bloqué à l'eau là la liste ça va mis du coup Gamali ça ils a pas c'est petit aussi binami mais on est déjà politique on va dire moi va sentiment mais donc je sais pas comment on peut faire. Maman, il faut ceux qui m'ont tout à l'heure, vous avez ma bien le bid diaspora, c'est vrai, tout soit ma campagne. Ah, mais oui. Écoute, papa, au lieu de tout aller à voir, tu apprends que n'y est pas lié là. Si tu es dans les États-Unis, dans la Europe, et donc, tu as tout fait l'intégration, tu as dit que tu vas pas mettre tout comme dit tout ça. Mais, tout le monde a fait un an, on va le voir. On a vu la c'est la bâtie. Bâtie, il faut le voir. C'est pas beaucoup de femmes qui parlent, même dans la diaspora. Il faut que le bâti moko isaba groupe bâti moko qui va suivre télé bazo des fonds moko. Autrement là, et donc le comment qui est très important. Tous les femmes ont mais d'autres fonds moko. Et c'est la même chose pour la diaspora. Là, tout sangana, ce qui est aussi la partie politique awa. On va avoir la chance que le se présente mais tout bandana on crédit sur awa. Parce que bâti télé, bazo soutenir bateau dans la carte, il y a opposé dans la carte à Congo. Mais il y a une temps bâti c'est total bandi qu'on a ba congolais, on va soutenir ba opposant. Est-ce que va pouvoir bien afficher va bien la photo alors mais la télé donc les dialogue pour le bien nini pour ma camarade pour le bien pas tout la diaspora qui vous on donc vraiment la sur le roi bâtiment tout ça rien du tout donc tu vas attendre on va vous compter vos soutenir bango vos financer des bango parce que là tu vas télé ça pour la diaspora donc et tout le monde a vu quoi on a dit tout soutenir tout là ici ne faut jamais ba chef na bango on va dire donc magie kabila zoli sa bango mais bango on aime tout que le dit on sur mesure, tu le montant de la pierre. Oui, pardon, on a surtout tout à l'heure, et tombé bien, il y a deux femmes dans la conférence. Maman Myriam Mozali, maman Myriam. Maman maman Malo, Omoni, Nabolo Baboye, Olobaki Makamuka bien, Olobian aussi une fois en parlant des femmes. Maintenant, on va maman Myriam, n'a pas sabi nous balai message, enfin Maloba. Omoni Makampo Oyo, Botiki Libino Bal, Botiki Nibali Samone, Bal, n'en soit bien. Le produit, on a vu ce que le roman Malongade, Bitumba Oyo, maman, et Zabino de Bati. Omoni jour base beaucoup me rediriger mon kili, qui m'y na mon kili. Pour Bino Bavionné, mon validé. Maman Mado, maman Myriam, Obi, jour biso pe mi base comprendre pas wanabino, basi, là monsieur Makambo est différemment donc bino de bosi Makambo. Donc, pour le mois, donc moi, c'est à l'endroit, n'a pas divertissement, on rien avoir parce que pouvoir n'a pas les affaires n'a pas bâti, les affaires m'ont bâti. Pour moi, c'est vous les femmes. Nous avons tout ailleurs pour le bano, alors on va venir c'est vous les femmes, c'est pas nous les hommes. Bon, ça pour la carte, on a reçu ce maloba. Bon, ça, on l'a bandé mourir maman na kala, ou à votre maman kinési, maman y est dans les filles, papa y est dans les filles, maman y est dans les filles. Donc, nous allons avoir pas si on a maman na ngai. C'est pas nous les hommes. Plutôt de quoi appuyer, autre koki, même à Kambouzan, à Maboko, na bino, les femmes. C'est pas pour rien, Bazo Luka, mais c'est toi là, on va payer, parce que n'est pas ça la bouée. Tout ça pour la détruire les Kambouzana. Alors, Mado, s'il te plaît, dans mon avis, il y a Tshisekedi. Et puis, ça vous candidater.
de raisonner en homme ou en femme. Nous devons raisonner en congolais et en compétence. Et donc, voilà, et discriminer basi belé. Celui qui va voter moitié parce qu'il y a moitié, et là, basi a ma compétence pour les gars, Mibali Bazali. Mibali a ma compétence pour les gars, basi Bazali. Mais donc, raisonner à chaque moitié, parce que tant que nous avons rappelé, nous avons lancé, ok? Ceux qui Mibali, ils vont notamment comme ils avaient pas de basi. Tout ça en Afrique, tous les présidents africains, les Africains, ils Mibali, et dans la basi là-bas, vous comprenez? Mais vous votez pour la planète en Afrique. Le président a besoin de la Union surtout. Papa, une femme sage, c'est Maman, pardon. Ton raisonner la meilleure moitié de mon balité. Ton raisonner la meilleure compétence. Basi ya maïle bazali. C'est là, maman a dit ça. Basi ya maïle bazali. Basi ya maïle bazali. Basi ya bazo après bazali. Basi ya bazo après bazali. Mais dans le cas de parole, on a la s'il te plaît. On a quatre. On a l'Assemblée nationale et on a quatre Congo. Et ça m'a passé comme le balikana quatre baliki na likona tomi na batu kuloba. Maki ko téléphone ba makambo dem su ba bakilo comme que na répondre maman. Répondre c'est mais d'abord répondre aussi. Moi si appelle ma face à la politique pour comme on a posé. Ba ouais on na ndaku ti. Maman aime bazali wana appelle ma te ba comme ça été non. Fais pas réponse là na mukute. Vraiment honnête en tant que peuple congolais. De comprendre que les femmes ont joué un rôle très négatif dans le Congo, parce que derrière le rideau, derrière les bails dans la main. Moi, tu vois, ça a été mon bal à lier à mes milliers de mots. Tu n'es pas mon je moi. Tu n'es pas mon ami. Papa, là, on a 10 maisons à la fin de vite, la cause de 10 maisons. Non, mais on a dit, généralement, ce sont les femmes congolaises qui ont des bijoux très chers. Ce sont les femmes congolaises qui ont des plus exagérés. Amateur de malais. Non, la vérité. Par contre, basi ba mwende na likambo ke mobali po abomisa na ye. Ya zawa ne ko panda ko na ko la ke ko si baka le. Je suis pas congolais. Condamné mon ko il faut ko ba. Yo kana le boy bibi ko wana te basi bata de lo kote bato bala eza ba lina biso. Bali bata la ka ba le ba basi na mo ba makamoi bakata ka. Ko biso to lo ba ko na ngale msaidi to ki mama mimi ana kata to ka. O biso to za poto. Eko comparer la chose na kata Afrique. Oba za na kata niveau RDCT. Donc le badi to tali a. Na kati bato ba sala ba bazali. Ba lo sala bazali. Oui, na ko itela kama kutoka la kwa madini kama kama psychologiquement. Tuko zali wana mbali na yo aika na mbarabu ka si Bentley kwa. Watu ko boya mpaka ujedi kia sana mbanazo kama bishi ko mbali. Akala kina na ye apeti ngai Go play there. Take your car, go there. Good boy. What make you laugh? Soki mwasi oyo azali na Joseph Kabila na kumoko na ndikomo na bengana ite kufuko na ite azali congolais soki mwasi wana azalaka Ghanais na condition oyo ya kumwasi ezali na Ghana ube na mboka mosusu nde atira mobali na poison kala soko otele poison tembe akima na ye mwasi ya congolais so mobali amemeli mboka bongo amemeli loko mama mimi nakati
convenir na loko na autour on ba na iteke bon wana et où doit jamais. En tout cas, bon ba prioritaire sauf donc kamati ba congolais ba congolais à 100%. On va tout dans les bains d'abord question na ba ko même pas 5%. Ah, même ok. Maman, de la naba qui te le revoit, tous ont battu à Portugal. Ni pas les niggas va congolais bien bien pour la banane. Battu à Portugal, mais là va battu la banane. Non, mais la race est étranger donc voilà ba Congo. Mon ni n'a pas maman la bala congolaise pour la Rwanda. Mais yango na loba ki maman to raisonner na moi c'est qualité. Basi ya ba compétente bazali mibali ya ba compétente bazali to raisonner na ndenge ya ba qualité ndeko loba ba tikila yo même ndeko mama nana zo tikila biso mibali ya ona radio loba est-ce que basi bozo tikila biso ba otenga mama tika mobala loba te mais bino olinga ga ba tikila biso ndeko apanoir l'air moitié ya ngalo bangana liza koloba wa ndeko moko azala kana na Allemagne baswana ikutu mokolana mobali nanga classé ye alobi yo mama oyo tika koloba kende konana na mobali na yo ero basi bazala kawa te wa mais wana mutu wana zale poli donc wana zali la capacité déjà mama nazala kikeme na yebi kimuzokaza moba c'est-à-dire bango dans leur nature bazora basi lokola banyama il faut pas mélanger. Moi j'ai beaucoup de respect. Dans le baraté, on a respecté à moi, si tu respecteras l'être humain. Celui qui te respecte, je le respecte. Celui qui ne te respecte pas, je ne le respecte pas. Mais pas ça va congolais. Pas bête à la Bolivie, mon mal à tomber là. À Kabelayo. Mais à Kabelayo, on tombe là. C'est normal. C'est la mec qui a le pouvoir. Maman Mimi, vous avez que Bibal va péter au Maloba. Oh, good boy. Alors, moi, je suis distance à 2 km. Babi bale na distance à 2 km. Soki omoni bango, ba distance na tele wana mwasi wana mobali. Ngai pana na lobaka. Nzoto oyo nzamba pesa biso tozali ndenge moko oyo na yebi tali na lobi. Noland bazali na reine ya mwasi. Na ngekeri mwasi mutu azo dirige saki ya bato soki ba million ya bato. Donc ngai pana ngai na lobaka mwasi azali mutu neti mutu nyonso na pesa ka yebi privilege wana me mutu ngai wana na mutu nyonso. Il faut maintenant on la capacité na yo ndenge les gens na lobaki. Soki basi na biso. Lelo bozo komizo idasima. Ya mwana na longola même na famille na ngai système wana. Système ya banda kala ya manipulation ya oloba. Yo mwana na lobi biso lobi. Mwana za mwasi na kosala ni. Ya mwana zo ebisabino. Soki ba lobi na basi na biso ba mwindo awa. Partout ba mwindo bazali. Soki bo pays bino ba histoire na ba série ba guerre, ba deuxième guerre mondiale. Ba français et allemagne bodo ba mboka. Ate ba français ba sala ki sacrifice. Ate njoto ole akende kopesa ngona vitri. Po ambo makaka allemand, ate ipo azodi na mboka na bango. Mais lelo basi na biso, soki olandi masolo na mboka mingi ya masolo ezombe baka lelo. Bana basi na biso. Ya mtu ola zali makanga ye mboko pa ya Rwanda. Akei ba azobana na Rwanda, akomi koteka mwana biso. Soki to longwe na kata na Rwanda. Et puis, quand on a
biso bakombata tozosufrir mwa eza te ole mera ne bazosufrir moko tolongwe na mboka tokei tokomi nga nazoloba ya Angola place nga nazalaki mpona sali 9 ans na gouvernement ya Savimbi kuna na Angola bato baye koteka zairwa ezairwa abimaka bombaka diama ati awa na ponte ya pantalon obi awa na lukeke ameli yango eza bana basi bandeko na biso ya basi ntango abali soda angolais abandi maintenant koteka mpona nini poso mobali na ye abotolaka badiama ye apesa ye yango na peut-être nazosenga na bino bandeko ya basi bomeka na komiyeba valeur na bino napesaka bino valeur mama mini oyebi nayebisaka bino na lobi nayebisaka bino ke bozali bango bozali très important mais bino moko maintenant bomisa na place wana koyeba ozali na ntungi ya kosala me bokoka yango te kosala je crois c'est le temps bobanda koloba mais mpona mama na biso mama alobaki ke na awa na diaspora tokoki kosala neti parti politique mama nakoyebi so boye parti politique na baero tozali oyo tozali na kobunda soki osali parti politique tozokopesa toujours kanambe force yango batisekeli bazopesa ye nakanisi eloko ezalaki bien oyo ekoki kozala toujours bien kaka kosangana mouvement oyo ezalaki liboso kozokolise mouvement nde ekoki kozala te parti politique lelo na faiblesse ya peuple congolais nayebisi bino bapeuple na biso bazali mingi te oyo akoki komona 50 mafuta boye avandi soki osali parti politique lelo kobimisa président na bino président wana soki babenge 2 fois 3 fois akei te 4e fois okende ndeko pardon s'il te plaît omoni akokende na démarche wana te peut-être yo oyebi baoyo baokende te yo oyebi kaka oyo baokende omoni balobaka ya kinde tie le talisman ndeko totika bango bakogénéral yo mpenza na position oyo otambolaka lelo outaki na kamele outaki soki na position nyonso wana otambola yebisa ngai mpenza yo okoki kozala résistant cela na répondre yo déjà premièrement yokanga bien premièrement omoni po tosololaka bien toyeba eloko nitoni nga omonanga natambola na kamere wapi mais yo ozali kodefendre kamere zela ndeko calme olobi bien landa bien maloba na ngai nalobaka nini nalobaki à l'ère actuelle je soutiens les idées et les orientations de Vital Kamerhe nakoti nalobaka bonte olobaka bonte mama nani ye yo mpenza ndenge eza boye kamere azokoma président yo nazali tokokanga yo na aéroport oyebi yango ngai bandeko bazali témoin awa bandeko wapi c'est la calme est nani oyo azalaki tour yango akoki kotémoigner mama ya radio sans effet ye moko mutu bebisa mama alors zela pardon ndeko tosala boye ndeko omoni likambo lobi tobenga mama tokuta j'espère obenga ye opame tozoloba boye mofrère bonsoir ndeko tozoloba zala mtoloba malende ndeko subila bonsoir s'il te plaît bonsoir nazoka tosali deba mokowa eloko
yo critère nini oyo ezali kosekaka ya premier ministre azala souhaite. Non, mais oui, que papa dans la présidence, moi dans la présidence. Mais son père n'est pas la présidence. Le président est allé. Est-ce qu'on va encore signer? Kasi yango naza kotuna émission ndenge obengi ngai awa te parce que l'autre moto moko azoloba yango ngai moyen yango na kati micro nazwi appel na yo. Donc laissez-moi vous dire, chers compatriotes, totika nano makambo oyo ya matini tout ça depuis 97, soi-disant papa a dit à moi la suite, donc il y a des choses pour répéter, même erreur. Na Belgique na azali premier ministre. Na Belgique na azali premier ministre. Mais papa naza président, lui Michel naza président. Michel azalaki wana atiki mwa vous comparez le logo et vous comparez. Hein? Non, mais l'autre n'est pas quoi vous comparez à moi. Non, mais pourquoi il y a le logo de la c'est-à-dire le problème est s'il arrive que Tilombo a la choisi, qui suis-je? D'abord, il y a un pouvoir. Moi, je pense que Tilombo a la qui est Roubaix, par exemple. Voilà. Non, quand tu étais Roubaix, tu n'es pas congolais. Non, mais Roubaix, alors, invité dans ma dialogue, tout ça, ma congolais. Oui, c'est parce que dans la condition, il y a occupation. Quand on est dans les conditions de Zalimo et le territoire des Zala. C'est le conditionnement où nos alliés nous permettent de m'appliquer. Non, mais sauf quête. I'm talking un homme de la rue. Non, et la liberté d'opinion, on a la droite et la liberté d'opinion, c'est quoi ça? Donc, il y a des mingités, bato bazosolola awa eza bato mayele toyokana na eza mambo ba nazaka mayele mingi te ndeko Sofiane allo ndeko Sofiane nazola na mala je pense que ce sont des antivaleurs qui perdent l'animation. Voilà. Oui, mais ça, on a perdu 20 ans depuis 97 tout la Mecca. Tout la Mecca.